problème est ça pena nini. Charlie Pakalingomba oye na TV obandi kuluba Feraza Yuma. Ah bien Pakayondo za mama na Yuma. Yum to lugela ka wata ba makambu kaka yo non leader de nous non rendre vérité moi na di pas ça ngai président de Zika Sport. Mais c'est pas normal Paka. On fait pas la TV, on va pas le faire Azayuma. Faire Azayuma par rapport à quoi? Il fallait expliquer non bien faire Azayuma par rapport à quoi? Par rapport on a vu qu'à photo avec la Tina Sima, on a fait Abimiyuma. Oui, vous avez te mama be oza mama na mute mama be Pakalingomba oza mama na mute mama be. O ben esprit mabe. Yo bomaka okese héritier. Ok no sala okese. Yo Charlie Pakalingomba. Olongola ambulance. Olongola Jires Foudre. Olongola ka Arkeli. Olongola ka Padachi guitariste à Boga. Olongola ka bango. Ok naka osala ka new style. Osala ka orchestre. Paka. Amino. Hein? Pakalingomba ok naka osala orchestre. Lionel Lapuga la se bossete. Paka ok naka osala ka orchestre. Bosala ba nzembo bofinga pe wata limbisa yo Paka. Paka, il y a quand idéologie mususu yo na TV, ou bandi ko beta idéologie mususu, bo changer G, ou changer PG, ou changer pe solo. Et zo bima loko là, bo yo okanga mika faire, yo ka faire. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ngabo tritanga déjà war. Charlie Pakalingomba. Au salata ba 100 émissions. Au Cristiano a fait. Maintenant munoko au faire asila. Comment mutasila yo repassaka? O te parfait. OK mission pour oso la mutasila. Bon, ton dimi asila. Ton dimi peut hériter les qui faire na nyonso. Je concert à hériter à stade des martyrs. Je vais faire retard. A tout ni baba, nani asila aux réponses. Hérité ba concert abeta na poto ba salwana na ba salo faire abeta ba sal héritier mo kie makasi mais aligira affaire à part wera mutabeta 2 jours na poto samedi dimanche ezara affaire plein asila bekaka héritier leki. OK yo moko Charlie Pakalingomba yo kono finga mi kono ya TV to boya musicien yo ata gali garve yo ya TV to boya po yo moko osala ka orchestre new style mamai yo kunzardo arnaqué ambulance ata basi na bino ba batanzembo moko te obosala o vanjo comprendre que musique eza pe mai yende pas si boy mbangu ozonge pe héritier. Mais on les la TV au boya faire abana musique banda soka neni ti lelo ala banzembo yo meka kaka kosala orchestre meka okoma leader o comprena o bomo que c'est chaud. Transfert ya Koli oyo ndeko moko Gaulois azan Allemagne asenga ngai lisungi abomona ba collection ba nouvelle collection ya Faire Store, il y en a 6 pour 250 €, s'il vous plaît. Ils allaient 6 à Sombelier na libotane mobimezo qui est d'Allemagne ga sikoyo. Ils allaient collection version concert rumba lipanda VIP. Donc bozo monara mwana mboka Ferregola. Nenga zo sala li cronio a koti sa mpalata donc mbongo ezo kota ya 100 plaignants. Nena zo kamwa na surprise nyonso. Batu moko boye bazanga actualité. Toyeba na biso déjà ke ba yibi idée o ba pesaka na ministère o ya Festigola. Ba kombata Festigola. Là to comprendre ke ba yibi idée wana avant kutu bino no boye ba biso toyeba ke ba osala festival na idée à l'Epadre. Toyoka na ke to lobela ngote to fana na biso nia to otala bango. To nganga ote photo papa veut bimina katsama na bango. Ah! Tu comprends bien, Ferregola, jamais bon dimelo koyo. Nenga na yeba gi vérité likambo depuis kala.
na photo pa Hervé na isi bana mai bolo belango te na belo ba oluka bazoluka baise autour de leur événement. Ferré n'a pas fait des accords avec ces imbéciles. Bazoluka baluka va créer actualité tout autour de l'événement na bango. Tobe tiango kara affiche na bango lokuta et l'équipe a boé. Lelo to komo la moto moyo gao. Ferré go la za ko imposer ba tout soki ni na beta soki jour moro soki na ndeke soki muto sila na yo. Bomona ta golo moko le ba buzo bana binwan. Bomona ta golo moko. Biso ta ba to le ba festival na biso to sala ba festival. Ferré go la. Aza patron azala na festival na ye moko na mboka wana ata boyibi ide ata bosali nini ekokokanaka na offer asala te do bosala makambo na bino etali biso te topesa mutu gazi te nga na konzima teke papa eva konzima s'associer na bato oyo basala tout baza incapable depuis mboka wana ezala mboka wana tilo batikala ozwa ide ya organiser festival na mboka wana te bozeleka l'air mona mboka na bino encourager mwana ya mopola asali vie na ye na pasi aye na ba idée na ye aye na ba investisseur près de 2 millions il fallait que les cas par le gouvernement pour bino bolia ndenge bo mesana bo manigancer ba mam na bino no so bo récupérer cop faire rigola okena mam na bino wana wapi aza bien papa abetaka conseil même sous 15 000 personnes. A vu 1 million na kata streaming. Ana china ba 2 000 na bino bopesa rabatu na bamboka na bino wana te. Ana china ba 20 000 na bino wana te. Lui ne peut plus s'associer avec vous si on suit la logique parce que vous êtes des démons. Ya kiltira mboka na biso. Biso toza pepele, tozo beta rumba lipanda, poto na maboko, Kongo na maboko skoto otala bino bosala o boko sala lelo. Na ba jouer goya ba festival, to yebi ke boko sala rien. Parce que mutana makambo ya mona mboka fait rigola. Quand le talent est réel, le succès aussi est éternel. Il y a un succès à faire rigoler lelo, et ça lié na talent naï. Beaucoup de choses à faire, beaucoup combattre le projet naï. Mais Mikoleza Roya, beaucoup de idées naï, le projet naï, on doit salir lango. Ils ont le festival na bino bobeta lelo. Faire rigoler na festival où unir, ba artiste nyoso, et ça art na culture congolaise. À ça, c'est exposition de Baboza, ainsi de suite. Mais bien, le tourisme, tout le monde est Burkina, Nanité, bo exprimer, ba jeune, ba osala, ba talent na bango, ba art na bango, ba marano, ba danser, ainsi de suite, ba danse, ainsi de suite, tout le monde est en côté. Tout le monde est comme un talent na kuna. Ba tombo meli biso bango, ko yemba pe bazoko ka yemba te. Playback na playback, oh non, concert à musique. Musique congolaise à musique à playback te. Musique congolaise à musique à yemba live. Bino baba ndo ki bolingi culture na biso te. Ba warrior boseno ka relation boyebite papa Hervé kosalisa bino bokozonga maboko pambai bokozonga maboko wololo nzele kokomela bino molai makule kokoma bino kilo oh leleo banduku ba penzi mina bapenda sana. Combattre faire rigoler, ça combattre la rumba congolaise, ça combattre culture, et ça combattre ba jeune garçon au bazola mwana ton bazana courage, ya ko sala musalme bazana rire, parce que faire rigoler bina famille pauvre, mais faire rigoler croire na talent na yi, grâce à talent na ya ko yemba ki chanteur, lelo fera komi moto komi multimillionnaire, a komi détenteur ba entreprise. Azana bato plusieurs centaines de personnes allaient saka futa ka bango mais tango faire gola ki na projet à festigola bobo festigola betama comme il se doit to ki mawa yango talo bato na bilo bomi bango na festival bosala azo confondre Kinshasa na Paris petit falo ba biso Kinshasa c'est Paris ça va aux na Kinshasa allez-y voir bozo memo bato oyo bazo yeba iloko ba transmettre na batu te festival za ko transmettre iloko asika na kati ya mito batu faire gola ko beta concert na Bumba faire gola ki na ko dénoncer quelque chose qui ne se passe pas bien tozana loso na biso ya malamu na mboko lokwa Bumba otulia kango partout na RDC komaka biso ngana lobela bino video na saka na franga na Nord Kivu mais loso Bumba ko mela biso za loso ki toko leki oni loso zo balamba loso zo na balabala na kati ya vini bozuka sur loso bazo lamba za kitoko pembe fer go baki pona nini tozo ninga olona loso wana te po ekomebele bato balia
ce sont déjà des bateaux où on dit beaucoup qu'il y en a bango ba sala ba découverte ba ya ko lobela makambo a solo ba divulguer message fait que la sala qui et ko interpeller bato ba lonaka et ko interpeller ba décider mais bino bo poni bato oyo ba ya ko sala biso ba playback ba ko sala biso ganga solution ya makambo problème mboko bazana ba porter de bo biso non ba onde bato eza ma pona RDC eza tellement malheureux que ça ba dirigeant oyo baza ko sala ko caler bato ou bazana ba vision mais bato bazana ba vision tende bozo promouvoir bango ba artiste ni so bolexement ba défiler qui cet artiste là ya rumba oyo a il a biso idée a un projet moko boy pour ko valoriser culture na biso bazate mais bango de ba côté biso qui des fois qui pédérasme pédophilie bango de baza ba patron nango mais bateau on est supposé promouvoir bango mais bateau bazo ko vendre culture na biso valablement bolingo pesi bango plasté eza mawa pour la République démocratique du Congo eza même chose le non ta réformation na mona ba chef coutumier bande ponga na zape coutumier bande na ba chef coutumier ba ki nous poser plainte contre ba église catholique na SCC qui non bateau wana ba sa nini ba s'accaparer pacte national mais bino tango mboka zo zika ba bo mobiso na este awa to moni bino ba chef coutumier te bo telema bo loba bo sa ba démarche bo mener pour la Nigeria ici là na est mais tango ba religieux ba zui décision ya ko sala quelque chose pour na mboka zo kimia bon nous bo poser le bango plainte na justice allez-y voir on commander ce que mboka na biso raison au sens contraire bato ba zui décision qui nous va sauver pays mais bino za contre pays c'est-à-dire que ba chef coutumier bino lo bo teki mboka ba chef coutumier ya Congo bino bo teki Congo Rwanda zo bunda ye moko te bino ba Rwanda ya liboso